ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout le na rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène, Masiendo, qui TV, oh maman, bino, la cabine, kakaba, histoire vraie, pour esta la bino, bafou, na kasi, nabanda, kuna bino, partout, vos alignes, na lobakanza, mbalola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, mbenge, bozela, kamasolo, ya ebetel, Pro Max, Irène, Masiendo, qui moi, soit tika, masolo, na défaut, ezala kanga balobi maman la bino na ndenga YouTube c'est Irène Masiendo qui nzamba lola pambola bino pour fidélité patience confiance ba appel nyonso bosala kanzamba lola azongisi la bino ya mingi tozana batebele balandaka biso bazo soutenir biso na ba prière na nyonso ndenge topesaka merci na Betty la patronne moi saliki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vendenda kuna verchache la patronne Betty balobi na ba commune nyonso ya Kinshasa balobi komba Betty la patronne etanga mara Pascal Louis Rabandaku ya kano ba mourir na ba moureuse maman Irène ayaka boye topesaka merci na ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na katia Panama boni basanga papa na biso papa Zakari vient na biso ya Bogar motema ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai tobusanite kopesa ba bisou na Lili Mwimba ya papa Oscar toujours na katia France na moni mbala moko joli musunga ide long Jean ma copine balobi umela ba mourir na ba moureuse maman Irène ayaka boye toyela kabino masola solo biso tobetaka aubergine te po esala bino ba bien makasi tango na yebisa kabino biso sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie maso na biso ekendaka bongo bandeko bozolanda biso partout nazo silani bino eloko moko ba diaspora ozokende Congo Kinshasa ndeko nanga olingo yo
ozoyoka bilenge ya Kinshasa oconfirme kokendaki Congo kobosana te leka na restaurant Super Auberge chez Mama Sylvie Mwanzaka balobi olia biloko ya bio chaque samedi dimanche babi kolia kuna ezalaka ya propre soko ke pa ya Mama Sylvie Mwanzaka te na restaurant Super Auberge te na kati ya Kinshasa se kokendaki te mona Gombe et salo bien cadre moko ya propre kokena chéri na yo disola kitoko miziki na se kolia kitoko propre neti na film balobi Mama Sylvie Mwanzaka umela bamure nyonso Mama Irène ayaka boye nela kabino masola solo menazo rappeler bino basitize ebele tango zotala Mama Irène ce que moninga na kotisité kende mbangu na seka réalité TV okokuta makambo ya bien tango okoma kuna kobosana te s'abonner bongo te tazivita imana ya papa Trésor Chou porte-parole na biso ya maele bande konoso banda biso partout nzamba lola apambola bino nela kabino masolo ya solo to sela ka proverbe 19:20 na bosana te ko yebisa bino Jésus-Christ revient bientôt pourquoi na lobakango batanga rakombo ya mukonzi na loyenge te pona ko rappeler batukaka ke mwana moto akozonga mokili o ezalaka ya biso te to tambola na bokebi parce que masolo tozoyoka ezosala ke tokola lisusu lisolo memeli bino eza lisolo moko ndeko nanga ya mwasi aza na kati ya Allemagne bien que tokotanga kombo na ete aye kosenga conseil batu mingi balobaka akoki pe kozwa conseil na ye moko kaka réfléchir à réagir à la décision na likambo aza nango besoin yaya nazokosa yo te soki oza na problème soko bandi kopartage yango na bato ndeko nanga esoulageaka mwa mokie et en plus bato ozo partager ko tomber pe na mutu monza ba ko utiliser pe sur pe conseil ceux qui pour pratiquer yango au mona pe ekei malamu bien que ba conseil mingi tozwaka na se na tango o ezaka mingi ba conseil ya mabe mais nzamba ko utiliser pe à travers mutu ozu pe solution na likambo na yo ndeko na biso yango azana kati ya Allemagne azana choc makasi choc na eza koteni aye kosenga conseil na bamoureuse nyonso na bapapa na bamama ya Jérusalem mama Chantal Evita est-ce que ozali mama Louise Koli est-ce que bozali mama Rosita Tenda Cynthia Mbongo sala musala ya Sandrine Kengebeni ya Sandrine la dame Lenganzo bosala musala na ba conseil na bino yango tozelaka ndeko na biso moi salobi mama Irène naza na problème nazali mwasi o mobali nanga balinga ye na mbongo tozana bana tozana kati ya Allemagne mobali nanga asalaka na kompani moko pe ya kitoko mobali nanga sali 22 ans na musala wana aumil na musala azwa contrat na ye ya libela tozalaka bien tozaba millionnaire te pongai pe na débrouillera na salaka mais ya kolia emonanaka ya kofuta ndako emonanaka kolata emonanaka donc couple na biso eza malamu mobali nanga balanga na mbongo viki nazoka ba masolo mingi zobeta epusenga pena na sujet nanga mama Irène nakomi kokonda naza na ba souci nakomi na ba tension parce que nazangi kimia nanga ezangi côté ni mama Irène toza na bana mini na mobali nanga tofandaka bien bana si bakoli parce que liboso zo sala 19 ans Mama Irène naza na problème moko na tamoko mobali nanga komaki koyoka ba mitu pasi na ndako kokima mo musala mona kotisi une semaine ya maladie ya kokende te mais apparemment zo mona ki mobali aza penza maladie te makotisi maladie na musala kovana ndako mutu pasi komela ba Doliprane donc mobali azanga kimia na ebisa ki problème ni mama Irène bande ko remarquer eloko moko te eloko ni ko sala mama Irène vikaka ya kokotaka ba prière ba bostra ko sambela pa ba de la foi ozana ndako zolamba otie passer Charles na télévision azoloba bozoyoka et mon bala vanja azokandi passer Charles azoloba mama Irène ezali pamboli pona ba mama eloko nazo rappeler ba mama ndenge ndeko mo se mama Irène to qui n'est pas isumasia ngana kenda na su église te na kati Allemagne mais depuis tonto le kaka na la période ya ba covid wana ndenge to découvrir passer Charles ba miko et comment soki na zana ndako mama Irène 12h ebeti fona tsana nga passer Charles 18h na tsana nga passer Charles soki pe na minuni nzambalo na kangi misu te na kotaka na ngape mabondeli kaka na ndako mama Irène e ko sala mkosuto lali na butu boye mama Irène na zana choc iso na ngeza mukuse sengela nga kaka conseil pa ba mourir na ba mourir ba papa na mama Jérusalem nzambalo la simba bino bo pese ba conseil bo komanase ba conseil moko vraiment ya malamu parce que likambo ndeko na biso en Allemagne ezo déranger ba vandi bambule be na mobile na mariage bazalaka na problème itendenge na uti koloba bolanda pourquoi ndeko ayena liso na Irène Masiendo TV yango yo moto zolanda mama Irène na mekika ko rappeler mama Irène atanga bakomba batute soko lobine ko tanga tamboka na fanda kate atanga kate
se déranger te soki oza na lisola mama Irène kohésite te benga pesa biso tokobeta ngo soki tanga kombo tokotanga kotanga te totangaka te lelo nazoyebisa bino bato nyonso oyo nga natia ba audio na bango na bato nyonso nga nasola na bango na registre nasala yango na permission na bango mpo bazalaki d'accord malheur ekomaka koteni moto abika enregistre nga na koloba ntango bato bakoyoka ngo ndenge bakoreagir ndenge bakosala baanalyse soki bakomi kokondane azongi amekani mpo nolekisaki yango falolongola kaka nakolongola te parceke naza na audio ya motu te oyo nga nalekisa sans ke ye moko azala d'accord aza te nyonso nalekisaka na réseaux sociaux na Irène Masandoki TV ezalaka d'accord na motu oyo tosali na ye business motu nyonso natia foto na ye à part soki ayibi motu mbongo soki ezaka liso ya bimamere ntia foto na nga na kotia soki alobi kotia te na kotia te au moins kazala moyibi bazoluka ye to moto abungi la natiaka foto est-ce que tu sais comprendre merci beaucoup tolanda liso na bokebi ndeko mwasi bopesanga conseil mama ya tolala tolamuka ezalaka samedi tolali na mobile nanga mpo tolamuka dimanche mama Irène tolamuki nde ezala kaka mwa badifficulté na mbeto botelema parce que weekend bosalaka te bozwa mwa temps na bino lila pause après kosala mamba minene na butu bafatigue disons bafatigue disons nde tolobaka mwa lila pause na mwa ntongo wana kosola mama Irène natali mobile nanga talinga na miso ya pasi miso ya mawa natuni oza un problème abi oui na pour moi ezodérange nga makasi nayebisi mpo mini na ezodérange tozalaki bien babi omoni semaine kule nakendaki vraiment mosala te nasalaki une semaine na ndako abi oui obaki ozobela abi oui nakotia maladi mpo napemisa nzoto ma chérie naza na problème moko ekomi kodérange nga omoni ntango naza osala te na ba une semaine naobela nabimaka mardi mobwe nazonga pokwa okendakenda obeta tour a bière nazali libanda ma chérie omoni bana toza na bango nasuna mwana moko libanda oh papa oza na mwana mosusu libanda obota ye wapi na Congo to awa vike bane tosali ngano na kati ya Allemagne te naza na mwana moko aza meti oui azala wapi o azalaka na ville tovandi ah bon obota ye na nani ma chérie nasala pena rapport sexuel na mwasi te mpo na bota mwana wana mama Irène mbamona lamuki na vai na mbetu bolanda lisolo bopartage lenga lisolo botielanga bacommentaire abia nzambe alola akopambola bino bamoure na bamourese ndenge nayebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokili eza na makambo ebele eza na baréalité lokola nani tokufi te tokomona mingi yango na insistaka na proverbe 19:20 mpe sunga yo nanga na suite ya vie bandeko nanga nazobetela bino masolaso oyo nazobeta aubergine te tosungana tozwa na baleson nzambe alola kokanisela biso api mama Irène nalamuki mbamona vai na mbetu ngabi osala rapport sexuel alors abi osala rapport sexuel na mwasi te oui obota mwana ndeni abi ma chérie na mosala nasalaka chef nanga za mwasi ma chérie nakoka koexplike liso te parce que naza en choc wansko nga na kwi mobile yango bozo ngasko maika na komi jwango aholoba siko ngasko na komi jwango na yipsa sko mwasi nanga ba bêtise na sala bozo sko ba calme na ba silence na ba caprice choc ndenge kinanga ma chérie na sala rapport sexuel te na mwasi wana ebiki na musana nanga mkonzi nanga aza mwasi mwasi wana akoma na 39 ans abande kobuta te azaki vraiment dérangé ayebisaki nga no pa kutana moto apesi penza bolingo te ke alinga ye mais akanaka na vie na ye abota ata mwana moko aza mondele aza mwana mboko tovandi apropozaki nga ayebisaki nga aza na mbongo akoki kofuta mpo moto apesi basiperme juste kaka basiperme eyede abota mwana bolingo ekozala te po azali kaka na besoin ya mwana apropose nga opesanga mbongo natunaki akopesanga combien abenanga opesanga 15 000 bamoure na bamourese bolanda na bokebi histoire ezali vrai na kati ya Allemagne ndeko na biso ya mwasi sere na biso congolaise aye kosenga conseil abaki akopesanga 15 000 euros ma chérie nayebi te demoni ya kotelenga na ndimaki ndenge na ndimaki
nakendaki na hôpital tosalaki masolo ndenge elekelaka napesaki masolo na mike kokosa koso na ndako ke nabimi nake mosala nake tozalaka na barendez-vous talaka ye aza mokonzi na nga soki olobi kokosala te mpo toza na rendez-vous na osala te me yo na oyebi soki nake mosala nasala masolo wana mwana mpe abotama lelo mwana azokokisa 5 ans. Ah bon? Abi oui. Yanga koma kobenga ngai mona binisa pe mwana ya 5 ans toyokanaki na ye ke ekozala kaka basiper me masolo esili mais chose grave akoma kooblige nga na bimisa mwana akoma kooblige nga na monaka mwana nakomi siko na baproblème. Ekomi siko pasi chéri akomi kooblige nga na bimisaka mwana natalaka mwana nakutanaka na mwana présenta mwana ke nga naza papa na ye or ke ntango tobandaki apesaki nga 15 000 alobaki juste napesi kaka masolo tokosuka wana mais eloko ekomi kokomplike nga makasi nakomokotisa bamaladi na mosala trop parce que akomi siko koluka to pratike bolingo nga na ye plus azooblige nga na kemona mwana nazoki kotala mwana akomi na posa tokoma siko kovivre na ye alobaki na nga aza juste na posa kobota mwana moko mais apparemment akomi na posa asala vie na ngai ntango napesaki ye mwana wana azalaki na age ya 39 ans lelo mwana akokisi 5 ans bamoure na bamoureuse bolandela nga lisolo na bokebi bopesa ndeko na biso ya mwasi conseil mama alobi mama Irene nazalaki vraiment choqué vu que confiance napesaka mobali na nga na ndenge tozalaka na mobali na nga mabe ezangi bato te me tozalaka bien et puis ye moko na monoko nalobi ke chéri oyebi ke nazokoka te kolala no mbeto moko kovanda na yo komona yo ndenge tozalaka navivaka na likambo monene belobi soki nakufi lokola aza mondele ekezalaki natiki makila na nga quelque part naza na bana fo bayebake naza na ndeko na bango baza mpe na ndeko na bango Dijon parce que naza na choix te nayebi tokokonseille nga nini na likambo oyo mama Irene natuni nga bi 15 000 euros zwaka osalaka nango nini alobi na nga ma chérie 15 000 nazwaka yango na edaka yo na bakisela ko 3 000 po bengisa petit frère na yo parce que mama Irene na bengisa petit frère na nga aza awa na Allemagne auti koya petit frère na nga azosala 3 ans na kati ya Allemagne awa aza na Munich abwaka na engunda azosala vie na ye alobi na nga napesa yo mbongo ndambo oyo bakisaki mpona kobengisa petit frère na yo eza mpe mbongo oyo tosombelaka télévision eza mpe mbongo mosusu nga mo mpe nasala nango babesoin mosusu nafuta mpe baniongo mosusu nazalaki nango na 15 000 euros wana apesaki nga abi vraiment papa donc mbongo bakiselaka nga mpona bakisa mpona voyage ya petit frère nanga ezalaki nde bo bafutaki yo mpo botela mwana libanda abi chéri aza mondele soki nga nabeteli yango te lobi ta mosusu na okufa eyebana te histoire boye faleka nayebi biso parce que nabombi yango pendant 5 ans c'est beaucoup naliaka na yo namelaka no naokoka te naomondi naotia ombeli na mokongo yango moninga nakomoyoka mitu pasi pambapamba kokimakima mosala nakoma oregrete pourkui nasalaki eloko chéri na nga limbisanga edenga pesanga conseil tosala ndeti nini mama Irene banda naoki lisolo mpa mobali na nga naosala nango 3 mois mama Irene na 3 mois na perdre bakilo na 3 mois oyo tension ezotungisanga na 3 mois oyo nazangi kimia na 3 mois oyo nakasi kosala rapport sexuel na mobali na ngai te mama Irene nazoyebisa nzambe agide nga nalali nalamuki na raisonne ebele mama Irene mayele na nga esuki nazosenga mayele ya nzambe esala mais lokola bino boza bato bolobaka mpe na YouTube nzambe akosala mpe à travers ya conseil ya motu mama Irene conseil nyonso bazwaka te mais ata moko ya malamu nzambe akoleka mpe na nsima ya motu beta na lisolo na nga na Irene Masiandoki TV bamoure na bamoureuse bapapa na bamama ya Jérusalem bamekana nokolanda yango ntango mosusu Beatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo na kati ya Londres akoki kopesa biso mpe conseil Beatrice Lokilo chéri be nzambe alola batela yo na profite na présenter bacondoléance na nga na Beatrice Lokilo oyo ya Monsieur Fils Lokilo awuti bongo kobungisa mama na ye azali ya moko na ningaka mingi na kati ya Londres apedre mama na ye na Congo Kinshasa epesi pasi en tout cas na présenter ba sincère condoléance na nga na famille ya mama Bia Mobimba et puis na papa Fils Lokilo et puis na bandeko nyonso bayebi Beatrice Lokilo tozolela elongo aza ya mbo na ningaki makasi madame Fils Lokilo balobi chéri be nzamba lola apambola yo bandeko nyonso bolandaka biso epesi pasi epesi mawa
ndeko mwasi aye na Irene Masiandoki TV mpona kosenga conseil. Eza na mibali mosusu na vie bayebi kosenga mpe basi pardon. Bandeko na nga ntango bokopesa ndeko na biso ya mwasi conseil bobosana te. Pardon eza puissance oyo eliberaka. Yaya okoki po boma mutu na vie. Nga na opesa conseil te na otalisa bino ka ntango opesa conseil. Okoki pe ko boma mutu na vie. Ndeko na nga soki oyamboli otiki nyonso na kombo na Yesu Masiya okobikisama. Yaya eloko eleki pardon na vie eza te. Pardon eza puissance oyo eliberaka. Na rappele bino kaka. Pambolama mobali oyo to mwasi oyo oza na facilité soko reconnaître ba faute no osengi pardon nzamba lola pambola yo. Pambolama mwasi ebi komikitisa ata tongi moninga ata sali mabe pa ya camarade ne azaka na facilité bakende ko nanga limbisanga na za mutu. Yaya soki na mokilo ebi kosenga pardon te okukanga ba porte nyonso ya vino ata moko te kofungwama wana na rappele bino kaka. Yango boyebi fait Patrice ayemba nzebo moko merci pardon efongolaka ba porte. Tango ozopesa conseil kopesa conseil ka na kanda ya kijuwa te mais joa ba point nyonso papa sengi pardon. Bible pardon eza puissance oyo eliberaka. Nzamba pambola ba morena ba morezi nyonso bolandaka Irene Masiandoki TV Yesu Masiya asimba mitema na bino tango bokopesa conseil solo bo memango na loyenge te. Ezali histoire vraie ya ndeko aza na kati ya Allemagne. Tango ozopesa conseil meka ko réfléchir bien parce que ndeko na biso akolanda ba conseil akotanga ba commentaire. Nzamba lola peso sagesse apeso maloba kitoko koma na ces vidéo akanisela yo tango kopesa conseil no soki boti mboma malamu kola kanisa ona ba na génération nyonso bo finga te bo pesa mingi conseil. Nzamba lola pambola bino soki mwana mota zongi te tokutani mbala sima. Bisous bye. Oui, bah tuninga décor aza wapi boye. Décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso wazala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur. Tu comprends? Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.